Allô? Ah, papa Nganga Boni. Ouais, bien. Silence boendeni. Kasi Diom, tu vas rappeler ta. Ah, yo nena tuna mamba pri olobai na otio. Ndeni position zaka na kasangulu? Ouais, toujours. Obonzongi boete ndeni, sko tokuta ndeni. T'es d'ici peu. D'ici peu. D'ici peu non son. Ah, ok. Bon, ce qu'on a za posa na mona ba guitare siko yo ye boete. O memaki ona kasangulu? So na ye na omona ngo. Ouais, au moins non. Ouais. Ah. Papa, ndengo zana na zana nini? O mandat d'amener na yo. Depuis que to bana o sola na o déjà na localisaki yo, naza agent ya l'état, naza na plainte contre yo, ya guitare sœur Marie Oyo, famille ezo luka, na réputation ya sœur Eunice Manyango ozo bebisa, oza déjà entouré ndongo zana tozo zwa yo. O telemake guitare Marie Misamu toza, onga ma mester naza na tiko penza o lobi guitare Marie Misamu ezepa na o. Ah, yani. Nafinga pona ninye ngayo nasela tango na ngaye koka kina kosalela ngaye nasela saison na ngaye kina kobetela ngayo mama Nzambe asalanga moindo asalanga monene ye asalanga moguze na sepela ndenge nazalio aha nasali bino ninyoma nasali bino ninyoma Namanga ninye tomolinga likolo ngai na wuti mamweme ngai na poto angolema munu kwenda Kinshasa munu bakla malongi nana njila nzambi oyanga sezela ngayo monu angangolwema wolowo yaye wolowo yaye wolowo ser magaza ki servante nzambe ténèbre menaça ténèbre na ndenge moko moni ke ti lelo kombo na ye balingaka ko diffamer yango azeki musala nzambe azeki mosa ba prière ozomona mwana mosa azosala 3 mois ya jeûne ti tango azoyi mango na sel nanga bikambo wana eza makambo vrai 3 mois ya jeûne mpona oluka elongi ya nzambe papa nzambe azalaka so oluki nzambe ya solo succès eya kaka ozo comprendre succès na ezaki ya kisi te so ezaki ya kisi mbele lelo oyo kombo mpe limo esila nango sila mais simaliwa na ye ti lelo komba sœur Marie ezala toujours impact so bolobi sœur Marie azaki na kisi loba na makila o ya boye na loba ngo so azalaki na kisi seke nga nazalaka nango po esika nyonso eloko ya sœur Marie ezali nde esika nga na simbaka nga nde mobongisi nga nde moklasi nga nde mosali nyonso ntongo etani ya kozala na tiki ye na mbetu ngai ye mosusu na cuisinier toza wana ye mosusu nalandeli sentinelle kuna naolanda boye nake mosala nazolanda de loin mama kaba na obengaka na bureau donc azalaki na confiance atikaka makambo na ye presque nyonso biloko na ye nyonso to ezalaki na maboko na nga donc soki azalaki na kisi seke nga mpe na nga nazala nango oswati na lingai na remarke mpo toya mikolo eza ke na ngambo ya bamusicien lelo sœur Marie asali 10 ans depuis atika biso asali 10 ans sikoyo na ngambo ya biso bamusicien topresente nini après 10 ans ezalaki mokolo tokoki komemaki no na batango mama atiki biso batango tosali oyo totikalaki tala eloko toyei kopresente yango oyo ezalaki occasion oyo bato balingaki badécouvrir bien que mama akenda me bana na ye basali eloko boye qu'est-ce que les musiciens avaient présenté papa Alain Moloto bamusiciens na ye ce sont des chrétiens bamusiciens papa Alain Moloto c'est normal bacontinue parce que baza bachrétien avant bakoma bamusicien balimbisa nga baza bandeko na ngai na kati ya groupe sœur Marie en tout cas na groupe sœur Marie toza bamusicien nde bazali ngai mama Esther na yaki et pas frère Patrice kozwa mbongo enveloppe nazoloba o nazwa te na kolela na mai na misu na ebisi frère Patrice que famille sœur Marie banyokolinga basalinga boye na memaka Maria na otangi na mwana nga waza mabele nzamba limbisa OK na yaka et pas Patrice apesinga enveloppe na sina zwa ka mbongo mama tambo filma bato bazwa mbongo filma ngate eme opesanga enveloppe te sœur en Christ lokuta oza kokosela nga makambu ke nga na yaka kozwa enveloppe na kolela opesanga mbongo te na butu te na moi te era stress ne na banolela so bobi na ese sili dize koki na telemi munoko nange ese fungwami
muto akosana na ye liboma te na mama Marie aya koloba munoko nange se fungwami na telemi siko en force. Nzambe nalole na peso bomwana na kabelo nyonso na kabelo nyonso Olobezo luka ba vrais adorateurs Bazamela na molimo na solo motema na ngase na yo wo Eniseye batela Nzambe Amanyanga pardon batela bonzambe Ezana Nzambe mokote akokani na Yesu na ngaye azateli kolona sena mabeleo wo ozanzambe Bana ya France mobimba shalom nouvelle ezali ya malamu na kozala na bino à partir ya le 7 mars ti le 14 mars kati na Paris pona ba délivrance ya moko na moko koleka en privé des fois ezalaka très important ya kosala ba délivrance en privé pona ko permettre biso kokota profondeur ya problème na yo pe source ya problème na yo tokota ki profondeur pona bana autiste babikaki tokota ki mobino pona bato ya sans papier bazui ba papier tokota ki profondeur pona bata maladi babikaki bino moko botala ba témoignage. De toute façon ozana natala kango mingi na ba YouTube la guide de délivrance en tout cas tout 565 ya Moïse va vivre fara au monde mais asa eloko na Nzambe Moïse ana eloko na Nzambe commentaire ya te na yenga mo na vivre na monde na kila ba doubler ma promesse na minute nga yo na telemi en tout cas tout va bien na ba tension ekei Moïse ana eloko wana et puis na prophète Nzambe Nzamba Moïse osala nga mo na sentir papa donc na tension ekei na sentir donc papa Moïse ana eloko na Nzambe donc azali prophète azali eloko wana nga mo na ye en privé na vivre amour donc commentaire ya te boya na osana bokomona eza kuja kolobate donc voilà quoi ezanga mon frère Junior merci en tout cas na ozana na eko kumisa Nzamba ozana parce que na yaki participation ya délivrance en privé et puis kozonga nanga na ndaku na senga ki Nzambe apesa nga musala fixe parce que nazalaki remplaçante na pesaki requête nange papa Moïse abondelaki po na ngai et puis kozonga na ngai na mboka na ngai Nzamba eko sala bikamwa kaka muninga tozala naye alobiye azongi mboka na ye a préféré aumela kuna atiki poste na ye balobi madame yo peka mutozo remplacer Nzamba ozana ona yaki kosambela ona yaki koluka délivrance asali changement ya poste na facilité nyonso yango na ye potato la Nzambe wana Bible lobi soki Nzamba saleli yo il faut opesa témoignage yango édifier peuple na kati ya ozana na okumisa Nzambe ya papa nanga Moïse azwa lokumu nkembo masanjoli na miracle oya sali kati na bomo na ngai pona ba oyo balingi koza ba place pona délivrance privée contacter Mama Thérèse Matondo boya ebele mokolo wana mingi kati na bino bakobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakozwa bato ya maladi bakobika bobenga po batia bino na liste ya délivrance le 7 mars et le 14 mars nazozela bino na moto balinga mikati na nkolo ndebo moninga po ça fait 8 ans nakanga masuba te masuba kanga mate to soma na yoki posa masuba il faut que non c'est-à-dire na koko kanga masuba te même pendant 2-3 minutes et obimaka ke bimba la moko ebe sibila mananga nyonso mais Nzambe asali na leki na délivrance et pas ya papa prophète Moïse Makoma papa prophète Moïse Makoma a bondeli po na ngai et le même jour à la même seconde masuba ezotanga susute ndebo monanga bo masuba ezotanga susute gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Ozana ministre international. Il y a Papa Moïse Makoma. Shalom, shalom, peuple légué de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la Rédé chrétienne avec Yves Ipan, tout ce qui est un défaut. La Afrique avec la série continue toujours votre chaîne, c'est pas promo de 143. Voilà, nous sommes déjà avec la famille Misamou. Tous en a maman Esther Misamou, Tobenga Ebongo, tous en a Ndekonabiso. Sandra Kassongo, Misamou aussi, bébé Misamou, tout ça na bango awa pour que tout meka ko décortiquer mamouké quelques chansons il y a maman Nabiso Marie Misamou aussi to solo l'appel sous na o Italie 10 ans depuis que notre maman Tikabiso voilà donc to pesi déjà mbote pas il y a maman Esther Misamou mbote shalom alléluia nyonso ka ya biso ba chrétien na bana Nzambe na balanzi biso nyonso to merci
Tout le monde a bébé Missam en allélo, tout le monde a une question. Tout le monde a moté pas ya Sandra Missam on a bien avant piste. Sandra, un mot avant de boîte à la biso. Mbote ezangai la sœur Sandrine Kasongo Misamo. Pourquoi Misamo? Parce que ngapi na leka na groupe la sœur Marie Misamo. Donc benga biso so Misamo. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Et la petite Missamo, ça va? Ça va bien. Bonjour. Je m'appelle Fistina. Comme Nana Fistina. Okay. Fistina, le prénom Fistina Garamboko Banda. Notre maman s'appelle Maman Aminata Mwalele. Notre papa s'appelle Fiston Bosongo Banda. Voilà. Maman, n'invite pas banana nini oyo ko sunga pe ko lingisa bandeko benga ki puisse maman na biso Misamu na chanson moko avec la petite Misamu bébé Misamu ezala malamu pour que to kota vraiment na ba détail émission na biso. Ah, ok, mais bébé Misamu na mona ya linga mingo banana température maman Sandra Pazawana a meka ko accompagner. Nanyaza na thermomètre akoyeba température ya molimo moto. Nanyaza na balance akoyeba kilo ya via moto. Nanyaza na mesa oya kolakisa molai ya molimo moto yeye. Nanya koki koti mola libulu mola ipueba mozindo ya molimo moto mobele Yesu. Wapi l'université wezana mati ya kokambavi ya molimo moto. Wapi parlement oyo koriko seje pona kovote balwa ya molimo moto. Wapi gouvernement oyo wezana ba ministre ya kokambavi ya molimo moto. Wapi mboka oyo wezana kwatorene ya kokambavi ya molimo moto mobele Yesu. C'était quoi le titre? Nzembo yo toto yokawa nzembo nini? C'est quoi le titre? Thermomètre. En tout cas, n'habitez maman Sandra yo bombeli biso chanson nini pour que bandeko balinga ki sœur Marie Misamu ba s'appelle encore na 10 ans depuis gatiki biso. Mama zalaki kosunga nga na pasi nzoka zalaki na ndelo nga nazwi yo lelo yo nde manso nanga papa ngai nazwi yo lelo yo consolation nanga papa yeye ngai nayebi ye malamu ye mpe ayebi nga malamu sekoliwa se pona papa na ngai ye nga mpe nayebi ye malamu ye mpe ayebi nga malamu nga marie seko nga na papa Bravo. En tout cas, merci maman Sandra tozongela yo. Tokende directement na maman Esther otaki penza rapprocher ya maman Marie Misamu. Souvent, dans chaque vidéo, dans les concerts, maman Nabiso Esther Azaki wana présente pour soutenir Ndekonaye Oyo Atika Biso. C'est là déjà 10 ans depuis qu'Atiki Biso. Alors, maman Esther, la Biso, 10 ans depuis que maman Misamu Atika Biso. En fait, tout le monde va belé les cas qui anniversaire en qui tantôt plutôt, comme disent les Quinois, Mali les arrive dans belé. Mais cette fois-ci, dans mon télémi quand même 10 ans, mais to sentir un peu kakaté bien que botambola ki koluka bandeko ya Marie Misamu batwa azaki comme na bango lokola bami ba collègue musala mais et qui penzate en fait c'est quoi nini c'est passé pour que makambango tenir pendant na niveau to ngaki salema. En tout cas merci pour la motuna au lobby 10 ans ngana olobake na une année tozaki na émotion. Quand même, bébé Ritsa Sala qui a organisé le moko na limité et les cas qui paient na kimia. Mais deuxième année quand même na télémaki et le on a
bato oyo lobi excusez bato lobi ya mamari totelemaki ezalaki 2 semaines ngai na ya GG tomeka mpe koorganize eloko moko elekai mpe bien elekai mpe na kimia bon o mpe 10 ans nabandaki yango nabandaki yango eleki mpe na kimia donc eloko nyonso elekela na ndenge nzambe abongiselaki eleka ngai natalaki na ngai ezala costo natala eta mosusu te na niveau ya mamari eloko eza costo ngai natala ebongo mais nzambe akopermettre ke eleka na ndenge elekelaki eza mpe costo na ndenge nango eloko ya moke na mama nzambe ezalaka te eloko ya moke na temps eyalaka te oyo nzambe akanaki elezala bongo yango naka na ndenge elekaki mais sinon nadémissionnaki nadémissionnaki nanga bato oyo basoutenaka mamari premièrement na bazala bato moko ya ordre bazalaka bato moko baka na bango mabende basani ya mbele te kese otiango okangisi ntango ozolongola ekweye etutana balingaka basala makambo na bango na kimia basala makambo na bango na kimia na silence epuis bakotaka mingi makambo esika sérieux ezali so sérieux ezali mama ester omoni nini wana ngabi te ça va tocontinue ntango nga déjà ntango naomona déjà ke mwa kimia moko neti kimia te na démissionnai na nga en tout cas natikaki nayebisa bango nga na bino non je démissionne de peur ke bokoma wana bayambi bino bien te ou soit batie bino na esika na bino te boya ozongela nga c'est comment bino non toza na 8 mars bébé Ritz Roya aobeta concert le 8 mars comme ça tozela soki Ritz aye na le 8 wana bokofungola baporte mpona kosoutenir concert oyo totie ezala en plein air ezala monene le 8 mars ezalaki déjà na kati ya programme mpe ntango tobanda osala bapromotion ezalaki le 16 na le 17 le 17 eya kolongwa eya kotikala ya le 8 mars donc un peu ça bandeko bayesi biso plus oza na badroit oyo mama Ester alingaki plus lokola azalaki proche ya Marie Misamu yo ozala comme mutu ya train yo ndo dirige bandeko mpe baboyo dirige bango nde esali ke bokoma ntina baniveau ya kopanzana yo kite génération ya Misamu elobami ndenge wana bon normalement nga nde nabandaki projet kaka comme dab nde nasala nga sala nanga mpona bato nga na orchestre Marie nayembaka te na orchestre Marie dès le départ nazalaki moyembi te nazalaki na bureau nazalaki so mamara oleka na émission à moins ka loba nanga te mama ese tokota na émission soki te bandeko nanga bacaméraman baréalisateur donc famille nanga yango wana na bano oza toujours nsima ya caméra ou avant événement esalama so nayebi ke ozala place tel nakoya équipe d'avance bien tozala place tel nakokende équipe d'avance bien tozala esika moko na limwe na nga naza na nga wana bisika mamaka aza me naza kokwa na ana ye te un peu ça donc ngam na bandaki ezalaki babengai nga na bébé Ritz fala sa documentaire ya mamari nakopense nga bi lokwa bébé Ritz asala na ye documentaire ya mama 10 ans oyo bamusicien eosala mpe bien na luka nasalaka nde nasalaka babeta eosala mwa bien ndo moni nayaki mpe natali naye kobenga cordon oyo asala JM génération Misamu bon nga na ngambo na nga nazalaka génération Misamu na grâce par la grâce ya age oyo tozala na ye moko nazalaka génération Misamu bon ti lelo na mibengaka mwana mpo azalaki mama azalaki leader na nga génération par rapport ya musique ke ngai génération Misamu ya musique non par la grâce na âge et puis groupe oye kobima génération Misamu oui génération ya biso bato totravaillaki na Misamu biso bato tozalaki pembeni ya Marie Misamu nde toye mpe komibengama bagénération Misamu bon nakobenga cordon nabengi ye nga nabi est ce que oza au courant ke tozosala boye na boye mpo babengi nga na bébé Ritz abi te nga bibenga Aristote Kitambala nde abengai mpe Aristote Aristote abisi abisi eza boye nga naye kopropose JM abi te mama JM tala tozosala baclip ceci c'est la bolimbisa il faut toloba kaka toloba ngo sagement ebezelo elekaki bomi na mutu te longoli mpe mutu posa nzoto te JM te ngabi te benga dache tuna programme ni ezali nasoli na dache programme eza te
ngabi ça va toko tika 10 ans au ka boete ba leader minene boye ba professionnel makasi boye et groupe minene boye o mama ratiki na sima 10 ans na ekoki toko tika ka boete to meka ko organiser lo moko ale sima non to ko mo landela ba maman Delphine apesa biso salle maman Delphine apesa ki salle abi non salle eza wana nde to bandi continuité mais comme un mot boye to sali ba faire part to sali ba invitation na ro ça ce que cordon abi niveau to comme na ba maquette déjà ba invitation na ba faire part to bengisa ba musicien to fanda to solo na bango to proposer bango nga travailler na nga bongo na travailler pour na bato nga nzamba kelanga pour na sala pour na bato doso na sali pour na muninga te na ora bien te ya na onde na nga comme na eza lusamba do lusamba za lusamba ata na boy na bino sala te mais tango eloko ane yaka loka nzamba tchaka tsanga na sala nanga na sala un peu ça avec obengisa ba musicien première fois tu na répétition to sololi te na nini nazaki te na réunion nazaki te ba musicien ba biate bobandi na katikati ya expliquer lo bité za maquette to sali nde to bengi bino ba quand même micro boza ba responsable toujours ça la beauté ça ba ko mettre nini d'accord ko se mettre d'accord on a ba mususu nga lokwa nazaki nanga muto okene ko beta ba porte ko keno tambola ko tabo ebima na bano bima nanga donc répétition liboso nazaki na sistaki ya mibale nazaki na tente na komaite le reste tikala en tout cas na tikala o mona na te bon par après na ero sutuka na komo tout na rapport ba opesa nga rapport te mais eza ndenge nini rapport ezate bon ça va naoki production ezalaki nazaki au courant nango te bobetenga lisolo te bobeti bozwi mwa transport bopianga pata ata crédit ote mo répondre na date bien ate maman na otelo crédit date tinga quelque chose donc le reste tikala kana eleka ndenge lekaki bon croyant que eleki normalement rakaki basala mais naza ce qu'on a positionné parce que ngande mna bandi cordon na positionné ngamde mna bandi likambo ngam na bengi yo eza ndenge nini mame wana eza wana ngena otumbola ale par après ba manque respect au kota natalika na dignité nanga te cordon ayebani natalika na dignité nanga bi pardon on avanda nanga par après normalement yo mame c'est so me ko matana podium awa na osambu isenga bi nani wana lisusu mutu pati nenga message abo tanga konga bisa pas problème yate gloire à Dieu lokwa ba prévenir nga eza quand même elo na biso na rozangisa te na ye ta na ye lokwa na ba prévenir nga na ye na kiti ya sima na ba nanga to vai na biso to ko motala et l'équipe ra ninge le ka kinzambe a lobaki le kana ndinga ne l'équipe bongo échanger dans pelote un grand merci na sabotage quoi donc toloba ozo regretter vraiment nini na 10e anniversaire ango parce que zaki place ya sengo na monaki bandeko belé bazaki na sengo makasi place wana même artiste comédien ni misusu pe minene bazaki wana artiste comédien ya minene bazalaki wana et ba chantre aussi de l'Éternel ya minene bazaki au baku ko assister bino mais ozo regretter vraiment événement on a nini parce que zika ka mbongo te parce que zili puta te bakabolaki parce que boye ko mata na podium to nini misusu pe ozo regretter na kati po zo ndeko sana. Bon, en tout cas, au soulever pe likama liputa, ata liputa pamba ba pia ina baonga te. Na sengi na insister. Abo pia ngata uniforme ba pesa ingate. Et là on a regretté makasi za manque à respect. Ya mi balé regret na makasi parce que ngande mutu na bandaki elo Kongo. Ngam na bandaki. Ce qu'on manque à respect mutu na regretté na makasi c'est le cas qui na limbisi. Ba opé na moni ke na tushaki na lekisa na déborder na lobai na ba mabe na senga bolimbisi net Sofia, c'est Sofia Misamu. Na sidika vraiment makasi pona ye na loba ipe bien te na bengaki ye na s'excusaki na sengaki ba pardon et pas bité aux mama fungola pe ba porte belé boy na problème ezate nga pe na regretter na mituna nga bi mami na sali ye nga bité za ndenge ya rapport bazako peselanga na ndenge bazako peselanga rapport na ndenge pe on a banai ko réagir non mais zaki entre nous na kati ya boîte ya batu toza en collaboration tozo travailler bon avant émission ozaka ngisa bon msusu toloba masolo mususu bolimbisi mbule beta mvula pardon ezobeta toloba masolo mususu mutu ako commenter ako loba ngo ayebi ke ezala ngona ndenge organisation ezala ndenge mutema mabete bon soki esili mutu tozo coordonner au kamati ba audio otineli mutu wana
Et ya pasi mais est-ce que nga mesana muto to yeba no ebite o kabola bisote et surtout nga za nanga est-ce que na baby sina bongisa nanga so na ebi ke muninga aleli na senga pardon na bongisa mis pa ebininga na musikate senga na pardon wana olobina la musata misama ngo tango misama zalaki bakoki kosala nga boy oki posa kolamusa ye ya kosekisa ye en tout cas même pas pour mama rasa sala vie na ye asala parcours na ye équipe bozo bongisa bon em su toloba masolo mususu bolimbisi mbula ebeta mvula pardon ezobeta toloba masolo mususu mutu akokomante akoloba ngo ayebi ke eza nango na ndenge ya organisation eza na ndenge ya motema mabe te bon soki esili mutu tozocoordonne okamati baaudio otineli mutu wana eya pasi mais esika nga mesana na mutu toyeba no oyebi te okabola biso te et surtout nga azala nanga esika nabebisi na bongisa nanga so nayebi ke moninga aleli nasengaka pardon na bongisa misi pa yebi ninga na musika te esengaka nanga pardon wana olobi nalamusa ata misama ngo ntango misama azalaki bakoki kosala nga boye oki mposa kolamusa ye ya kosekisa ye en tout cas même pas po mama rasa asala vie na ye asala parcours na ye akenda na ye mama rasa asala parcours na ye akenda na ye en tout cas ata mpe ntango nazalaki mpe ya mosusu na banaye mpe omona pasi nga nazali mpe onyokwama nazali mpe bitumba mpe ezalaka me azalaka quand même kokotelanga azalaka mpenza kete osimbama mester te azali mpe ate non na boyi omoni sikoyo aza te et puis eloko na bana osala ezali mpona intérêt na nga te neti podium nga na podium nakemata na sani na moderaka te na makambo na bevenema preuve andeke même numéro na bafere pa na tia na numéro na nga te natika ekanga bikodo tia numéro na o nga loko ezalaka akimaki na 5 asalaki boye ayibaki boye na boye non mesana mpenza mpe te natia numéro na nga te nabi tia numéro na o so tokotia numéro ya membre mo ya famille ça dépend ezali na o numéro na nga te donc un peu ça nazaki juste eka na respect wana ya rapport kete etala tozaba esiko na esika ya rapport nde esika conflit ebanda kokota donc na esika ya rapport ya mama mosala eza rapport ya balobi bazalaki boye kutu balobi ngangu na osala effort boye na boye baboyi yo balobi komeka te banani balobi babisika bikauki un peu ça doit elo esalenga pasi yango mais sinon eseleki nango eleki na se décidé na nga pe bana basi bakoli 10 ans bafungola banzela na bango bonne chance ok ko telema susu boye ke na beta porte na luka nzela na sala boye poto sala makambo wana vraiment 10 ans sekoki oyo na sali pe pona mama nga mona moni mokili pe moni déjà 10 ans na ko zongela nzela na nga pe mususu ya kala ba bientôt nazo bongisa anniversaire ya carrière musicale nangana ya orchestre nangai. Merci beaucoup maman Esther Tozongelo avant que tozape bébé Missa Mozana biso awa en tout cas en fait maman Sandra ndeko mamoni sur lelo tozobeta masolo ya 10 ans depuis que maman tika biso 10e année yangoyo ozaki parmi ba chante oyo ba répéta ki na limité oyo tozaki na ndeko nanga Alvin Beya mais et comme les jours il y a événement tout le monde est siko prestagité je te ningana ki en fait ezaki na ma problème mo kokoso et comme la ki lors il y a activité wana. Merci pour la parole. Merci OK, merci. Na belagité na zalaki sur place voire même tant bazaki ko présenter Batou nazalaki la dernière personne au va présenter qui et pas Cordon Immortel Ganiki. Oui. Donc nazalaki. Après ça quitté parce que déjà 2 jours avant le programme est comment changé. La répétition on répétait nzembo susu et puis un moment oki belo ozongi ba bengo non nzembo na yo ça dango te faut pas pesa tel boenda ça lango. Alors on a trouvé qu'on louche changer nzembo nga parce que nzembo bo changer nga wana na rosala sous répétition wapi to répéter bino parce que déjà to répéter qui alors déjà on a comme ressenti qu'il y avait déjà un problème alors na quoi que le baté que non comme ba changer nga na ya te j'étais là na ya qui quand même pour la maturité que dans un mukolo na rosala ne ba miki ba sala raté comme ba changer nga na yemba te na ya te non na ya qui quand même alors on attendait
yo ozalaki wana omona ndenge makambo eza koleka ekomaki c'est comme si babanda obondela bato puke nga na mbata nayemba oyo aki alobi mais ekomi to obotya seur Sandra alobi te nanu te fo azela te alors na aigle ti namona mpongo nayebaki awa balinga basimisanga touche alors j'avais décidé ya kolongwa avant faut me quitter la chose avant que la chose te quitte nde nalongwaki et cela ne fait pas de moi la moindre des choses. Nakozala mutu mukete parce que na longwa ki wana elongoli pe nzamba tsakati na ngati elongoli pe koyemba te muinda batia yango na sa mesa te ezala kaka likolo mesa atotie na sa mesa lumière et robima kaka donc c'est un peu ça comme ça bango baza ba doyen o bayaki avant yo bazwa na droit ya kotambusa makambo ndenge sengela batang musa c'est comme si yo lingaki kaka chanson oyo yo banda koyemba olingaki kaka yo batikela yo wana tandis que ba doyen de bazo diriger bango baza bancien babi comment bari ko diriger le Congo pour qu'il est bien mais yo lingaki kaka chanson ozo sala choix ya chanson moko kaka yo lingaki wana siko bakaboli ba pesio mususu voix ça qui susu te koyemba nzembo wana lingaki o wana yo lingaki wana te zaki pour la bongo te ba doyen to boy to moni premièrement nous sommes des chrétiens et loko liboso to oyeba to za ba chrétien to za ba païen te biloko babenga biloko kwa ba 12 banini eza biloko ya ba profane ba païen en étant enfant de Dieu premièrement loko liboso photo za na bolingo là où il y a l'amour couvre l'amour ne soupçonne pas so bolingo ezali na o ya bible zo bani na o bayaki na tongo bayaki o basalaki na midi o basalaki na pokwa bango nyoso bafuta maki eliko lobaki doyen ezate ke ponga nazalaki na sœur Marie Mesamu soko ozalaki na sœur Marie bo bandaki avant biso mais lokola biso pe nzamba permetaki toleka kaka na nzela wana cela veut dire biso nyonso toza batu moko soki bolingo eza otia 12 te soki kibo nzambe ezali kibo Kristo ezali otia 12 te ki paende sala muto sala atia 12 oyo elegaki wana ezalaki babengaka parce que moi ngai nako découvrir comme 12 ans après hein après parce que biloko na penza na bango te nako découvrir ngo bien après que 12 ouais OK bongamaki déjà que amata awate bakoyemba te y compris nani la sœur Sophia que je salue depuis l'Angola o ayaki ezalaki ye pa ko mata wana te ye avandaka na mama Marie place nini ya betaka na mama Marie wapi abandaka na biso wapi or que ceux qui bolingo eza okolobeloko wana te vous comprendre Bible zo l'amour couvre une multitude de péchés ata mundeko na wana yebite ata ndeko wana esimbite okozana manière nini okolobela ndeko wana po abongisa ngana boyaki te que non pour boyaki yemba nzembo te non ce n'était pas comme ça à la veille comme ça makambo eza lobby obengi ngana pourquoi c'est le frère Datche qui m'avait appelé parce que moi je suis pas là pour oui na bombe c'est le frère Datche qui m'avait appelé non lobby ndeza boye okoyemba te nzembo na po oyemba ki ngo bien te oyembi ngo lokola Sophie oyemba ki ngo mabena na n'est pas pasteur Moïse Mbie donc ndengeza boye faut pas pesa ngo mutu mususu c'était comme ça alors nga problème te nzembo bo proposer nga na boyité alors tant to komi avant que to mata mabengisi biso réunion na réunion na babandi ko loba o ekokaki ba loba ba lobi parce que nga premièrement et là moko ngene épinglé nga nazaka sous na groupe wana te moi je fais ma carrière solo yo yebi j'ai déjà 2 albums et là que sangisa ki biso na lobela ki bango ça que ezaki événement le 16 na interprétera banjo ma sœur Marie na leka na groupe sœur Marie na ko kozala ingratité na ko loba pe na OK na ngate lo ni ko sala ko mais lokola kombo ya sœur Marie et puis si ça a un franc un jour et Mati sanga pe avion un jour alors on a essayé là qui n'a qu'un pour que na honorer comme la sœur Marie donc on a beaucoup mis sa sœur Marie mais nzambo a sadaka à travers la disparition de tika biso et là essayé qui que nazala wana so na landeka ka bango na ndenga logique papa ngai na yate nani na yate parce que nga déjà na sala nzela nanga tant botangi batu nyonso tant wala ba génération misam ezaka bateau ba sala sœur Marie si on m'a azal quoi école lelo autant to benga bébé misam aw moi autant sœur Marie kufa kita muso abota magina nous te mais elle fait partie de la génération sœur Marie na ba ko yesima sœur Marie za loko d'école ata directeur a kufi bien promoteur a kufi école et kufa te ko continuer ba tumtu ba ya ko tanga c'est comme ça ozo regretter na nini na activité wana na événement wana ni sur lequel il y a 10 ans wana nini vraiment ozo regretter na kati
par rapport à une surtout c'est pas ça qui dans quatre il y a événement. Bon, regret nanga liboso, ezate po na yemba gite non. On a yemba déjà. Mukolo wana tende ninga confirmer nga ke naza musicienne na yemba. Regret nanga liboso c'est que par rapport à combo ya sœur Marie, na munene ya sœur Marie, place wana déjà et simba kité. Et simba kité, place où basala ki activité wana simba kité. Ya na trop muké et puis na munene kaka ya sœur Marie papa yo yebi en tout cas peut-être faute de moyens. Na boité, on est go ça la raison na boité. La deuxième de choses est ça que nangambo ya ba musicien. Le sœur Marie a sali 10 ans. Depuis atika biso sali 10 ans. Siko nangambo ya biso ba musicien. To présenter nini après 10 ans. Ezaki mukolo to ko mema keno na batant mama tiki biso batant to sali to tika la ki tale loko to ko présenter yango yo. Ozolanda papa. Ezalaki occasion oyo batu baningaki ba découvrir bien que maman kenda me bana na ye ba sali loko boy. Qu'est-ce que les musiciens avaient présenté? Ba présenter que loko nini? Et loko té. Toye koyemba ba même nzembo. Et ça c'est comme si toyeka ko rappeler batu ba nzembo ya maman Marie Misambo. Ozomona. OK, ezaki moment oyo ezali mukolo autre ko yane loko obiso to sali na batono so mama atiki biso tale loko mwana auto boti la sima mama yeyo c'est comme ça. Ça montre que bolingo ezalaki surtout entre bino na bino parce que tu as vu que papa na biso allait moloto après sa mort tout monde qui moi bande komi balemi ça tout batikala na Gaël bazati lelo moi ko bunda moi muke alors pourquoi pas bino pe bozala na bolingo na kozala ensemble bino na bino pour continuer groupe ya ça misam bien que dislocation ezalaki bokabwana ki bino na bino aussi une chose likambo ya rythme misam batu ba lobela mo belé soki ameka ko sangisa bino nyos je pense que groupe na nga ozala est-ce que bo soutenant ba idée ya ba ndeko wana ba loba makambo nyos tout ya ko sangisa bino nyos misamo rythme azala lokola yenda do chapeauté alors quoi leader na bino est-ce que vous pouvez saper idée wana pour que continuité makambo za la ndengo pesi idée za bien mais ce que bolingo entre bino ezate déjà 12 beta minenge mo lobi na concert l'équipe voilà mais ce que yo rythme sam pourquoi tu ko chaye à tête ya makambo ni ce que vous faites na bandana na question liboso o pesi exemple ya papa Alain Moloto tika na yebisa yo papa Alain Moloto ba musicien na ye ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Et là, on a le bac qui est jadis, de vrais chrétiens. Et là, on a le Christ, c'est l'amour et le pardon. Vous savez, le diable a tout copié chez Dieu, sauf l'amour et le pardon. Satan a copié nyon sur Nzambe, ba miracle, ba nini a copié, mais boko limbisa, na bolingonde a kokate. Po yeba mo Christ solo fo oyeba ye na ba fruit de l'esprit oyeba ye na bolingo pe na pardon ba musicien papa le moloto c'est normal ba continuer parce que baza ba chrétien avant ba ko ba musicien ba limbisanga baza ba ndeko na ngai na gata groupe Sœur Marie en tout cas na groupe Sœur Marie toza ba musicien de bazali ba chrétien baza de chrétien musicien te ba chrétien ba te so ba ko za deux ba chrétien ba te bilembo ya kibo Christo ezate. Est-ce que l'accusation est que directement pe na maman Marie Misam? Non, pas maman Marie Misam. Maman nazo ya pour que na kota maman Marie Misam la deuxième question tout ninga sœur Rit. Ozola. Ba yoko beba na sima to ba beba déjà avant. Maman Marie Misam azaki mutu abatu. Maman Marie Misam azaki mutu abolingo. Yango moni même ko lela ye lela alela mamu kinome ti lelo alela maka ti lelo alinga maka na mité mabatu. Ozo comprendre? Tiens non maman Marie Misam pe menazo ba yo olobelinga papa Alain Moloto ba musicien papa Alain akende ba musicien ba tika ba zo évoluer yango na voilà héritage ya biso ezakaka ya owela biso to banda biso to zala biso ndeboy biso ba kolo nango eloko nini ela sala ke bino bato bo banda ndebo ko sala eloko ya malonga po eloko ani fanda tant Judas Iscariote a longwe Judas a été remplacé. Il a été remplacé par Matthias. Batangi Bible ba yebi makamna solo ba. Bolingi bisonde papa on a zoloba c'est vrai ba o ba ko yinanga ba yinanga mais on a zolo beza vérité. Soki o bazaki ba lobi ke ba Christ wa solo ba tia mazo makambo ya cœur.
soki bapengwaki balongwaki na nzela bazonga na nzela so mpe bazalaka bakristo te bazonga bakristo mpo mokristo bayebaka ye na bilembo ya molimo bambuma molimo eza te bolingo liboso eza te. Deuxième question eza ke ntango olobi sœur Ruth nakoloba boye sœur Ruth à Aigle nzamba limbisanga parce que au début je ne comprenais pas pourquoi tant zéro lobama c'est Ruth Misamu aboyi kozwa groupe mama na ye c'est Ruth Misamu aza mal entouré entourage na ye ezo pese ba conseil mabe alingi te kozwa relève mama na kata groupe mama na ye est-ce qu'on a comprendre kazaki Aigle moi na Aigle za Aigle nde mama na zalaki na comprendre pourquoi elle n'avait pas voulu ko sangana je l'ai compris le même jour on a comprendre ngo ta on a zo kene ba répétition na comprendre ngo tango de Kemukolo le 16 wana nabité moi na moi sur azaki révélé voilà pourquoi a boyaki ko sangana na groupe malamu bato ba évoluer na ndenge na bango muto mutazaka na vision na ye azaka na ndenge makamo nzamba lobeli ye raison pour laquelle il y a répété bon réseau ya koya na yete là junior siko moni muto mutu azaka na vision nzamba talisa ye soki yozo mona lambo rouge nzamba yeza vert ondima o nzamba lobi. Alors, ce qui c'est Ruth, Azaki n'est convaincu que à son chargé na groupe maman na ye, à jouer devant wana. Aye bini non zamba lobela ye. Et puis ngai tant na makambo par rapport à makambo na monaki, en tout cas la pesa qui n'a ngai raison. Eh bien en tout cas ça Aigle la monaki na déjà musika. En tout cas bande ko na biso penza, so pena to ko jouer bonzambe, to zo nanu bonzambe. To zo bonzambe to tia. Makambo wane ke liboso mais so tozaka ndenge kaka tozaleli ndenge na moni wana papa 20 ekoya toko fêter sur 20 ans to aka bongo. Voilà, merci c'est Sandra tozongela yo avant tozwa Maman Esther tozi ndeko mwana na biso na komo ya bébé Misamu ça va encore? Ça va bien. Voilà, comment tu as commencé musala oyo ya koyembela maman Mibante mo disons ya maman Misamu aussi ya ko binango interprétation na yo ya kindenge nini Zaki bwe sikoyo ezalaki bwe sikoyo nani mama na biso a téléchargé banzembo ya Marie Misamu sikoyo alakisi nga ba photo ya Marie Misamu ba video ndenge alakisi 7 ans. Sikoyo azolakisa nga banzembo azolakisa nga banzembo ya Marie Misamu ya Sœur Marie. Sikoyo ndenge naye ko répéter yango nazwi mpe souffle na bandi koyemba yango oyo na banda makambo oyo sika. Oyebaki maman Marie Misamu ndenge nini bien que maman yelaki yo ba photo wana est-ce que yo yebaki avant maman yela ba vidéo na ba photo après après nini zo mema plus na mémoire na yo pona maman Marie Misamu pona yo zaki nani bien que atika biso 10e anniversaire ou koleka voilà lilobeko za nini pona mort na ye bien ko za mona mukebe ndenga atika biso boy ozo kanisa plus na nini pia kuyemba kubina natape bapa Maman Esther alakisaki nga bapa ya banzembo banini na basaison sèche sikoyo napesi ye bino merci ya bino ntango otambolaka na quartier na yo baninga na yo babengo bébé Misamu esalaka ndenge nini bazosepela na yo na réseaux sociaux lelo bato batangaka kombo na yo bébé Misamu esalaka ndenge nini esalaka nga bien le lendo na classe ezalaka te okende kuna okende olakisa baninga ke nga nde bébé Misamu ozala lolendo na classe te nazalaka so nayembi nzembo ya Marie Misamu na école so batie nga 20 sur 20 batie nga na hétéro après sikoyo balobaka bwe après misala ya salobi yo oyebi mpe banzembo ya Marie Misamu nga lobi nayebi après sikoyo alobi bwe yo obotamaki
ndenge mari misamba azalaki to ozalaki te nga alobaki nazalaki te. Après mama na ngai aye kolakisa nga banzembo ya mari misambo. Epe sikoyo na repite nyonso nayembi. Mama Esther sikoyo azolakisa nga kaka bapa ozoyemba. Ça c'est bien, on remercie maman, on remercie maman Esther pour que tout ce que la bino tape na souka, au meka copie sa biso moi quelques danses à maman Marie. Moi remerciement na papa, à Botio, na maman, aussi na maman Esther, na maman Sandra pas dans la biso. Merci. Merci directeur. Comment ça se fait? Saison séchée ezalaka pe saison de pluie yo. Tanga moi ezalaka pe tanga butu ezali yo. Mwasi na mobali yo likolo pe na se. Mabe na malamu nzambe pesa. Ebale pe mokili yo mozwi pe mobolo mokuse pe molai yo monene pe moke yo ye apeleki yango babengi yango la loi de la nature mama. Tika baloba na yo sila ndeko nanga la loi ya nature ta mosusu saison na yo te jilewa yokakiza mako force te o tuna basali ya nzambe bakopesanga rezo sepela oya moninga pe tankuko bakosepela nango Butu ekomeli yo yeba pe tango ezali mabe komeli yo leba pe malamu ezali nazela kaka tango nangala kozala confie pona lebi naza projet Nzambe ekoko kisa makaka o mama Defete yaka réciter ezalio problème yaka solution ezalio soki malaje ye guéris ezalio nazela kaka tango na ngayo soki malaje ye guéris ezalio nazela kaka tango na ngayo Yesu benganga bezana ya monamu Merci papa lingaka motolo lenga zali yende ressemblance na omoni tina misa mwaka bola kite oya ye betaka lelo pe ya bas Yesu kufa pepo na bango bwakisa moninga la kisa yenzela mame epa yela kisa yenzela tato yo ma Ngakutu bafinganga tina mokili babenganga mwana mobola sekanga ipamba finganga ipambe ye Joba sosola ki période zonga ki le double Viva sa repta sosola ki akufa kinzala teo Mwasi yandumba salela ki période na ye Mwasi kotanga makila salela ki période na ye Yeso mona gimba sisi koya fandina kitabo konzi bongo yo mwana sama mina makila ya talo olela mbonine oyo batambola magolo lelo bakoma na mituka oyo bazanga mabota lelo bakoma bamama mapasa oyo bazanga mabala lelo bakoma na mabala malonga babenga bango bandumba lelo bakoma na mabala malonga oyo bakitana se lelo atombola bango na lokumu mama nawela nini ngayo naboma moto pona nini ngayo nasala kulu na pona nini ngayo nafinga pona nini ngayo nasela tango na ngaye kokakina kosalela ngaye nasela saison na ngaye kine kobetela ngayo mama Nzambe asalanga moindo asalanga monene ye asalanga moguze na sepela ndenge nazalio nasali bino ninyo ma
nasali bino ninyoma namanganinye tombolinga likolo ngai na wuti mamweme ngai na poto angolwema munu kwenda Kinshasa munu bakila malongi nana njila nzambi oyanga sezela ngayo mono angangolwema wolowo yaye wolowo yaye wolowo angamoteki ngube memi banana poto angamosali bilange silisikela siabane nafanda na bikoke atongelinga bandago angamobuzibuziwe memelinga bakombi angolwe munu kwenda Kinshasa unibakila malongyo ululanda nzila nzambio sabuya isezona munwe wolowo yaye wolowo mama angangolwema wolowo yaye wolowo après la vie me magana lilita ondeko na ngaye zela sezona yo ngonga ndeko beto ko sepela lokola basusu ko finga te ko ina te ko tonga te azoki ye kanga frère. Voilà, bravo. En tout cas, c'était la bébé Missamu. En tout cas, c'est le plaisir. Donc, c'est vraiment, na ba moment oyo serre na biso ataki penza na makambo comme disent les Quinois. En tout cas, ça fait très mal. Tant que on a vraiment les qui topé bana ya lolenge boy. Bazoya déjà na makambo oyo grande pe bazanango. Alors, en tout cas, ça m'a pas mbola donc ça na soutien total à chaque fois ceux qui vous avez besoin, il y a bébé Missamu, vous bengi biso. Vous avez besoin, il y a production moko justement, na kati tonga topé, na kati ya une grande activité comme ça, vous bengi biso. Togoluka to benga mamester, agolukela biso bébé Missamu pour que azala na bino ensemble na activité wana. Maman Esther, tango moni mona na biso Missamu na danse sali awa na koyemba nyoso. Et ça lui ndenge nini ozongi lisusu na bane oyo bozaki na serre et souvent voilà en tout cas anti stress nanga ndenge ka bible lobaka tango biso to fandi to boyi nzamba otelemisa mabanga en tout cas nazaki curiosité ya ko landa ye na TikTok. Natali nalanda na ngai même comment ta basali selanga bikamo basali na table là eza na page na basali na table selanga bikamo sali scénario ne bachaki poison na ndenga koyaki nde memaki en tout cas mkolane toucher ngande etinde ngana benga et toucher nga makasi ce qu'on a mis kanisi mama Marie mukolwango auto salaka clip wana ya selanga bikamo na kanisi tozaki ngai mama Marie na Clarisse Kasongo na pesi mbote belé ye paza parmi bana ya Mama Marie oyo Mama Marie a bokoli to faina bana ndaku Mama Marie azaki na Clarisse na Nadine na kuta bango ya Sarah pa ya koya to continuer mais malheureusement mkolongo ba présenter ki ya Clarisse ezaki mo oubli voilà un peu ça na pesi banyo sombote na ya mwasi batunyo surtout ya aimé famille mobimba bana nyo surtout Belange pe moyembi munene ndeka nini oyo témoignage yaka na mukolo otokota retraite ke nzambe ya rotombola libota ya Mama Marie wana ezaki prophétique moyembi mususu robima to bayembi mususu ba obima bon ezaki lipamboli ebima na prophétie mais famille ya Mama Marie Missamu soko tali bango bazana na talamo kati na bango Sarah ninga zana imbara soko tcheo ebise Sarah ninga osala ka bo sa scénario bo sala azanti na répétition te. So une Nadine so asimbi danse. So asimbi danse. Ozupe kaka bébé Ruth. Tant na mona ye nazo se rappeler tant na bano ke la Mama Marie na Jamaïque na ba répétition et to wala to matamur. Atwanga bano la Mama Marie bandakala, ye mo pas remarquer que partout na zalaka. So akati braza na kimi na limwe a mona nga. Akeboye na landaka na bano landa vraiment. Donc moi makamu bébé Ruth azaka non do so meki kaka obini danse mabene ndeba pesela pa yoka été akosi boete donc génération Missamu Ruth na aza parmi ba to bandaka orchestre wana aza parmi les danseuses y pas aki aza pe ko répéter na Mama Marie donc nyonso etali mamba groupe Pasteur Marie na wana mtu ayebi makam ndengele kaka yekutunde akola pe na ba
akoli na ba ya doli banani nde ya sala pena ninga ya kani ko voyager atiki groupe de loin quand même azaki pe kolandela un peu ça donc ndenge na mona rae ndenge sala makambo na ko découvrir na TikTok na bité en tout cas fona bien mukolo na seka ti na seka vraiment na tenga bi en tout cas oyo na sœur Marie Katina eloko yako kamusangai tant que maman rakufaki soka zakata âge mona ba Miss Maria nangana lo bon mais aza tant maman rakufaki na bota maiti tant abota maina été aye atalika ninga sœur Sandrine na lobby ke maman Marie azaki école ceux qui promoteur akufi école et kufate tout monde ba école les alliés ebelé baleka kakao ayaki akufi obi alongwa wa kenda boyebe école etikala kaka un peu ça sikoyo ndenge na bana loba kenzamba ko telemisa mabanga tango biso tozana kati ba distraction tozana moi qui dit ba osutuka mabanga etelemi ebele sœur Marie Misam de Brazzaville pas joie invitation falaya mais na stopa qui est lokola na démissionnaire ki nanga bon ba musicien mso ba unga ba utangola na frère na biso ya Gabon ye alingaka ya po ya oyemba na libu mama Yesu Kristo ayesepeli sakaye abiwi na sepeli kana oyemba nzi mwana zaki na ba billet na emo makamutu ngana zo ba en charge kana logement puis na zo ki mutandima ki logement ba panyo so ba na restauration na bango bon lokwa na démissionnaire nanga na mona ki ke makambe koma moi compliqué nzambe moi yebi toko po condamner tina 100% un peu ça bon nalinga mukena loba elobelia ya sœur Sandrine selon yendenga lobi makamaki paye na banini na yebse kaka nanyaza na thermomètre ya koyeba température ya molimo ya moto oui effectivement à cause na raison ou à cause na raison te côté na sœur Sandrine levisa mukepo toute vérité n'est pas bonne à dire toza batu ngala ko bongwa na lelo muninga msu akobongwa na pelobi mais biso to tika toza ka ba exemplaire bolingo o toza nango toza nango to continue nango to continue to sala continuité après makambwana na kende na matanga ya dache na PCP mbote belé ye uta umela na ete yaza ne likambu ye pe ya Mike Kalamba ye ande mon frère Mike frère Mike da na sepela na frère Mike esika o abebi sibi esika o olobele likambo akitaka amitala ki Mike na ete soza ya loba ya na ngai ya na ngalimbisa ya na ngalikambu nini ou bien explique bi ya na ngezaki bongo te bon date pas ala na ndenge wana azala bongo et puis assistera biso likambo te za soki wapi frère date zanga te bon na matanga ya grand frère malgré na zai malade na uta perfusion bakati ba cheni ngabi nazo kita na kiti avant na benga ki na eko kitaranga donc sili eleki to lobite ke na kati ya groupe batu surtout baza mabe eza na bambuma oyo ya mabe na kati ya groupe yali o ba na bolingote o ba ocha kingali boso o baza ba manque à respect ba na langage facile ya rotala ta âge ya mutute ya rotala niveau mutute ezo sa malamu te yango na omoni ekomi ke sœur Sandra lo babongo e ya malamu te ngaso lo bina bana na repesa exemple net ya cordon atam ko mote bino kande boyo kanda ebisi bino kengam na kotia na groupe na leka te pona lobaki o boina non ye moko lo et tout aki ayo loba mais prochainement histoire so bozo sa présentation histoire so ki bozo zongisa ngo sima ezara malamu te za appeli pambolité histoire e banda na ndenge bandela ine bandela ngo tina ndenge zokinde donc lokwa histoire e banda ki e bandi ngane mutu nazali mutu asuka na ko sukisa histoire pe gloire à Dieu échanger dans le thé mais c'est plus ça ngate nazaki choqué makasi na comportement ne c'est pas ça non ngate nazaki choqué OK trop attaché na bébé Misamu je sais pas moi on a trop attaché na mwana en fait ils ont pas projet oyo bozanango na bébé Misamu to izaka kapona 10e anniversaire ya maman na biso Marie Misamu nde boza na moi attachement o na bébé Misamu to ezana ba projet moko bien ezoya sima o bokosa na bébé Misamu. En tout cas merci pour la motuna bébé Misamu ndenga zawana kande na lobby ya bimi ma Marie asa kufi abimi mais soko tali batik na ye makambo zo sala donc atako tunga umuntu na bana mama MC no komeka mo ba geste c'est simbate et simbate
projet ekozanga te projet eza kaka ndenge pe na bandaka na sœur Sandrine Kasongo ye azaka sozi na deuxième anniversaire bavota ye na public nde babimisaka babi parmi bato ebele oyo batondaka na tata Raphaël wana basalaka concours ye nde abimaka vrai misamo donc eza yango na YouTube wana eza nango eloko ya kobomba te nasengaki na manager ye andimaki na kati ya management aya kozwa occasion ya kozwa baproducteur azwi bamanager et puis ya minene oyo toyebi na bakombo moyena tanga bakombo bato eza te ye mota mosu akotanga basali baalbum asali des albums bon ezalaki nango esuki na niveau mais pour le moment aza na studio nazocontinue toujours komanager nazocontinue toujours komanager et puis naza na mpona komanager nalandaka plus baœuvre ya sœur Marie natika yango te natika baœuvre ya sœur Marie te nalandaka yango bébé azalaki manager na makambo na ye bazalaki na papa Serge frère Serge ndenge nasengaki na benge mpe papa Serge ngabi te côté babiloko ya mama Marie ole asala yango na mwa desordre na ndenge nini bo est-ce que nakoki mpe komanager nakosala boye nde ayakopesa nga numéro ya baparent non bana numéro baparent na yozwa ya Serge nde nakosenga côté makambo etali biloko ya sœur Marie makambo mosusu na manager basalinga mpe autorisation donc eza nango na ndenge mabe te mwana aza na talent na ye omoni avandaki akoki te donc ta saison ebandi ye mwana atelemi donc nazala nanga nsimaka ya ko-encadrer oyo azosala et puis ngai pourquoi pas banzembo eza yango ebele bébé mpe azalaka inspiré nako banosola na ye ndeka nasala réalisation nazosola na ye ya obeta lisolo na okoma na nga nakomi na nga nzembo si oui, que ça la paix qui est aussi ça émission Abisso, c'est vraiment une question en tout des rôles. Hein. Et ils ont aussi maman Sandra et aussi aussi maman Esther et puis aussi ça 10 ans et dans mon aîné et puis aussi ça na souka ba programme et ba repé c'est vraiment ma programme na Abisso. Alors maman Sandra les nganga bimi na kombo ya maman Enis Manyanga yende mdasala mama Enis Manyanga zala yende mutu apesi ba succès makamuso nango et na suka nango yisi biso ke kita ya mangi misam o bido bokenda kolela na cimetière wana yende mdazwa kyango pour que apesa ngo sœur Enis Manyanga pour apesa pouvoir pe succès oyo mama misam ozaki nango alors tango moni biloko boye elobeli bino nini eyebisi bino nini toloba mama misa mondaki na kisi yango nganga kesala acteur asali lelo ngapo nanga na loba c'est le Congo qui gagne c'est le Congo eza que tango wana passe zo souffrir les mêmes personnes o ba yo kelo mawa ba loba nzamba sunga yeko mawa mukolo nzamba osunga yo kaka les mêmes personnes wana ba loba ke to mon clarté hein on dirait simbikisi moi sur bien moi na mobali vous omona yo mona bi c'est le Congo qui gagne c'est ça congolais na minute net naza boye nanu balobi te hein soki lobi nzamba lobi bongo ngango ekoki yoko yoka makambo ekobima mais bino oboye bi source boye bi ba début na biso bozala toujours pour ko intervenir ngai pona papa nganga vraiment la pesi papa nganga mbote place azali tawo bandaki makamuna maman Enis ezaki en coulisses tawo moni ke si matin fallait ko luka ye peka en coulisses so que ça vrai alors elo na ko lo bana sœur Enis eza makamwa sikate azape mutaliboso pété azamuta liboso te ba calomnier azamuta liboso te ba bambela likambo ba musuku ba bambela ba même sœur Marie bazotanga guitare ya sœur Marie ebime bela ba moni na tomba madilu ba moni boy parce que loko etikanga makati ezaki nanu na mona mutu ba bundisa boy te même ata cha kufi bo bundisi mutu atanga azana bomoyi akufi mais bozo continuer kaka do eleke la kango fait so na vandi na lobaka non nebite moi sona azalaka nani nzamba salaka na matière nini donc eleke la kanga et puis tanganga azozwa audace kolobaka guitare wana ngamdu nazwa ki tandis que bazo luka nani azwa ki mais occasion ngo ya l'état okanganga pourquoi longola ki guitare maman Marie misamo
pas na pouvoir na succès na kati on va pas pesa muto azoluka succès na pouvoir mais Sœur Eunice a bandi déjà succès avant guitare eli moti avant guitare bali ba guitare Sœur Eunice déjà succès ça la guitare ozomona te que eza na sens te nga na omona ngo za distraction yo to benga ba film aussi total ngo donc film wana ya nganga esi total ngo film wana si total ngo te ndenge bandaka te ndenge sukaka donc te film wana ndenge zalaka Sœur Eunice a se concentrer à se focaliser na oye ayebi source ya succès na ye c'est Dieu. Alors ce que les Nzambe a se focaliser quand Nzambe on a des distractions on a jusqu'au distraire l'innocence justifie l'homme devant le combat. Aza innocente o nganga lobi peut-être buzz peut-être les gens mal intentionnés baza sima ya nganga baluka juste ba salir ba sala boy mais mutu a justifier Nzambe a justifier mutu pardon et Nzambe. Donc la sœur Eunice so pona ngai penza na moni akipango tene bazo ba kangisa ye ba sala boy non mutu ayebi kazolo ba vrai pourquoi fuir parce que nazo yoka soit disons que bazolo ba kenon nganga kimi so yebi ke makambo zolo ba eza vrai o kima pona nini. C'est le bon moment à Zoro Lucas Sœur Eunice à affronter Sœur Eunice que non voilà nga la pesa ki oboye ngonge ko ki ozongi c'est nga boye mettons nganga kimi c'est que ça qui vrai te ozomona do film wana si total ngo c'est le Congo qui gagne. Donc maman Marie Michel Matika aux anakisité ndengo yo zala na ndengo travail na tant d'années simba kisité maman Marie Misamo nakoloba nazonga mamu kesima moni personnellement ga Bisto ça ba génération ba race ya apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas vécu avec Jésus. Mais aza parmi ba apôtre ba kuma mingi na Bible. Vous comprenez? Moi personnellement comme ndenge ilobama na groupe, je n'ai pas vécu avec la maman Marie Misamo ko fanda na enda kumoko. Mais je vous rassure que c'était une servante de Dieu mal comprise. Comment ça? Ba tu vas comprendre Sœur Marité. Azai musali ya Nzambe. Musali penza ya Nzambe musali. Yozo mona kombe zolanda mutu si akufa me ba kombe zolanda ba olanda ti na tombe na yeti le leza na bato ba continuer à kolobela raye mabe. Si le maître de la maison on l'appelait Belzéboul, à combien plus forte raison les serviteurs. Ceux qui yesu ye moko ba calomnia ba loba mabe po na ye. Ti lelo azoraka lokumu. C'est ndenge moko Sœur Marie qui servante en Nzambe. Ténèbres menaça ténèbres na ndenge moko moni ke ti lelo kombo na ye balingaka ko diffamer yango azaki musala Nzambe azaki moi ça ba prière moi ça ba jeûne prière ba témoignage ne musu on a joie eza bato musika te bato ba proche na ye ozomona mwana moi ça zo sala 3 mois ya jeûne ti tanga zo mango na sala nanga bikamo wana eza makambo vrai 3 mois ya jeûne pour no lukelo Nzambe papa Nzambe azala so luki Nzambe ya solo succès ya kaka ozo comprendre succès na ezaki ya kisite so ezaki ya kisimbelelelo oyo kombo pe limo esila nango kombo limo esila mais si maliwa na ye ti lelo komba Sœur Marie ezala toujours impact mutu nyonso asala Nzambe na ndenge solo ozomona prophète Élisée akufi kala bakunda ye mais mutu oyo kokunda sika après 3 ans miku wa mutu ane tuti kaka miku Élisée tuti na cercueil mutu alamuki. Cela veut dire muto azako sale la Nzambe azaki puissant. Sœur Marie était puissante même spirituellement. Azaki makasi ya omoni ti lelo oyo komba Sœur Marie. Papa to mona ngo okende prestation bo bat ba beti na bango. Mais tango zo yemba kaka nde ma Sœur Marie. O mona makamususu. De loko na oyebisa o lelo kangango. O no suba to balobaka. C'est les Congolais. Ba Congolais nde balobaka. Mais o Nzamba yebi pona mwana mwasa pe Nzamba talisanga na mona. Onga na mona na misu na nga Nzamba talisanga à propos ya mwana mwasi wana avandi penza na zo azana na babe ngo lieu du repos hein elle est dans le repos belé ba prophétesse so baleka ka balobi ya mona ke na bango na ba plante na ye na ba ba lokuta na bango omoni mosakoli ya solo aza oya lobaka likambo nano comité a prédire yango sima nango bomoni yango bobi oui ba sakoli nyonso babimaka o babima sima likambo esalami ya ye kobima Nzamba alobaki nanga pourquoi pas oyaki avant likambo ekoma baza lokwa la police a poto bayaka so likambo sami muta daye bango baye voilà, ça reste à vérifier, maman Esther. Toujours quand on a une question, on a en tour de rôle. Il y a lobaki, maman Misamu, succès wana. Izaki na kisi, to idaki na moi, manganga mongo lokola lelo to moni abimi ya ser na biso manyanga lelo et ceux qui appellent sozo qui parlent lokuta to ebite ben.
kotanga déjà comment misamu na likambo ba yo izwa kita pour que ba pesa Eunice Manyanga pour le succès. Merci ya Yves. Côté nga lobango so bolobi so magazaki na kisi loba na makila o ya boye na lobango so azalaki na kisi seke nga nazalaka nango po esika nyonso eloko so magazali nde esika nga simbaka nga nde mobongisi nga nde moklasi nga nde mosali nyonso tongo etani ya kozala na tiki na mbetu nga ye msusu na cuisinier toza wana msusu na landeli sentinelle kuna na olanda boye na ke musala na zolanda de loin mama kaba na benga na bureau alamuki aoluke loko ana pose lo na ye mama se lo boye za wapio de fois na c'était mama marina tchongo place boye au moins kata msusu ta pembe na ye wana donc azaki na confiance atika makam na ye presque je so bilo na ye so tu ezaki na mabona nga donc soki azaki na kisi seke nga pe na nga nazala nango uswati na linga ina remarqué po to mikolo toza mikolo tozalaka msusu moninga moko alali moko sutuki akuti moninga za na pongi un peu ça donc na linga ina remarqué yango et puis na nga naza pe aveugle te na fandaka ke sika ki sezali sika lobiko ezate po nga moko témoignage nga moko nazwa ba miracle na nzela mwana mwasi wana prevane ke tango azbondeli po na DJ tango DJ akufi akola inga na bilamba lobi me mama Esther na bondela ki po na yo po na boye nzamba bikisi yo na bondela ki po na boye na bondela pe po na kingani na bondela po na bano yela inga po na kabwe mendeni ngai na bondeli na mabondeli na koti mabondeli na se ya mabondeli na deuxième jour mabondeli nzamba zui molimo aleki nanga azaki émotionné makasi na liwa ya Didier na pesi pe Clardy Nyanga Clarisse moi c'est Didier bambote belé na bossa na ote na yebi merci beaucoup. Allez, question me so poser ngami balolo baki pona sœur Eunice Manyanga kaka ndenge ya Sandrine Lobi ngai na découvert sœur Eunice Manyanga déjà na ba production to bana omona mais wana na bima ite ide kututé na ko découvrir sœur Eunice Manyanga na sima ya Miss Maria nda banda oyemba banzimu ne mingi na ndako pona zaka na bizela osombela bana bluetooth na tie na flash disque na ba na télécharger les ba musique et ko tinde bat batiaka na ba batie nzembo zo renye sika babwaki ne Miss banda oyemba Miss Maria banda oyemba mingi nzembo banzembo ya mama Eunice Manyanga sikotangu na koyoka nzamba ko luka na bangomba nzamba ko betela tolo na pesa motema na ngai na kabelio mukola liboso na oka nzembo na lela donc nayoki Miss kati ya sœur Eunice yoka sko mona alobi na ngabi mama wana pe asona mais bébé na pa kufa na ye alobi na ngabi mama tu as aimé oui bébé ça m'inspire donc epé sanga posa ya ko fuka mana bandi ko sambela mukolo pe na so occasion ya liboso okuta na nani sœur Eunice Manyanga zaki na église ya nani ya papa Amos Mbayo aka obeta wana donc na yaki ka ya pega ebisinga bi sœur Eunice ya obeta ti yomtu olinga banzembu nae na esi peginga bina oya ko sambela na église na yaka na église mukolo na bina lokwa na kufa na sala ki petu na landiye na ebisiye ngabi mama bako bundisa onde babundisa sœur Marie elle est témoin bako bundisa onde babundisa sœur Marie mokili na biso balinga na bango likabo ya nzambe ebimate oza bakoma mais zala makasi na pesi yo conseil ya na mona na sœur Marie zala makasi loko makasi kanga matoyi pona nganga na ane na mabona nga nazana nganga ngana ebisa ko na bisa bino na émission tongo boyaka kozwa ngani na bi makambu nyose bima pona sœur Marie na landela ngo na yoki mutu ayembi lokwa sœur Marie mutu asala émission ata ba humoriste ba sala ba humour wana bon ata balata na ba mangwana ata basala nini na seka na seki na sala ke fort ko komela ba on a se présenter to bengani to bani na biso solola bon ba oyo pe balobaka akufa ke seko na bengana nga ba on a sola na bon pona vérifier na belo azoloba ya solo to lokuta mukolo que je suis tant on a poser ba question tozo solola tant o loba na on senti déjà ko okosa soko kosi mukolo ngo sokutenga na lamuka bien na biso songa bi ma sœur
nzambe asakoti mutu na lilita. Est-ce que oyebi ke tango yo ozokende kolanda mutu akomi aolanda na lilita wana ozoluka ke ya benda yo ke na kati to yo zala poso benda ye ya bima bozala na esika moko nalobaka bongo so na moni yo répondre nga bien eleka bien so o répondre na ba désert na mimio na ba désert nazongiseli yo liloba nazongiseli yo chemin nazongiseli yo vie ya sœur Marie na expliquer yo qui était misamo nganga nabengaki ye puis tosololaka na bimelaki ye na ndenge mo toyebani te me nabengaki ye a partir ya makambo na ye wana nabengaki ye so olingi nabenge siko omona na osola na ye so olingi totya direct na sola ni oyimona si nabengaki ye akimaki aza Jonas nga nayebi esika azali nayebi esika azali apesi nga adresse esika azali apesi nga rendez-vous tokekutana za nabenga ye nayebi te bakokangela bato mosusu nga na ndimi te mpo na stratégie na memelaki ye naona nde na bimelaki ye ayebi ke na cliente aozela mbongo akanga te bamessage eza na otindelo message opresente message na ye siko to na soleil nde namoni ongo aterre terre natalinga bia dio aza commerçant aosala promotion na ye mpona koluka baclient nde abwakaki eloko wana ntango na insistaki mpo na kitare na posa tokutana mpo na mona kitare yango mpe nazwa succès ya banzembu akimaki donc cela veut dire que kitare yango alobi na loyenge eza maboko na ye te zela na nami kobenga ye ma Marie aza aigle ndenge mama Sandrine alobi azaki na vision bon ti atikaki nazala pembeni na ye wana ayebaki nzambe atienga pembeni ne na mission moko pardon téléphone yango yanga nga mama azoyenga mukie mama azoyanga naza mukie so boni boyeba pe ya mama Esther botali na clip ya ima basekaka te pasi ya moninga lelo yanga lobi ya yo yango kosekaka te pasi ya moninga yele kasi ba age ezala nango bongo te ezala na moma mo bomoni mutu muke bamoma mo bomoni mutu ye munene ba age mo neti siko vraiment nakoti nanga ba cinquantaine naomolanda ba soixantaine olinga nazala munene ba régime ekozala te basucre yango wana mpe ekweyela biso na Congo ebele batension mpe yango wana ekweya ebele donc bon muke nanga mpe quelque part nakolobake naza omoni arapele ye moko arapele Allô? Allô? Papa Nganga boni? Ouais, bien. Silence boendeni. Kasi diom to baki o rappela ta? Yo nena tuna ye mamba pri olobai na oteo. Ndeni position zaka na Kasangulu? Ouais, toujours. Obonzongi boete ndeni, siko tokuta ndeni. T'es disciple. Disciple Non son. Ok. Bon, ce qu'on a za posa na mona ba guitare siko yo yebo eto. Memaki ona Kasangulu. So na ye na omona ngo. Ouais, omona ouais. Papa, ndengo zana na nini? Mandat d'amener na yo. Depuis ka to bana osola na o déjà na localisaki yo, naza agent ya l'état. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse,
Avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Nazana plainte contre yo, ya guitare à sœur Marie Oyo, famille Ezo Luka, na réputation ya sœur Eunice Manyang Ozo Bebisa, zala prêtre, oza déjà entouré nous ozana tozo zoyo. Allô? Oza localisé, ko bouger te tozo zoyo si koza, de to localisé yo tozo kango sikoyo. Na kasangule si koza na déjà toza wana. Akati. Aïe, maman Esther. Obi na yo ndima lelo penake. Nzamba ko luka na bango mba yembela no nzimbo na lingango makasi. Sœur Eunice, pardon bébé. Zambalole, zambalole, zambena lole na peso bomwana, nakabelo nyonso, nakabelo nyonso, ah. Olobezo luka ba vrais adorateurs, bazamela na molimo na solo motema na ngase na yo, wo 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 wo. Enise ye batela nzambe ye. Amanyanga pardon, batela bonzambe. Ezana nzambe mokote akokani na Yesu na ngaye azateli kolona sena sena mabeleo wo 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 ye ozanzambe papa bane ye zambalole ye zambalole ye zambalole ye zambalole ye zambalole wo 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 imao. Sœur Eunice zala kimia zala calme tina kutu te ya olandela makambo yo tina olandela makambo ezate ngasi na banaki yango kala to fandi kaboye oya hôtel make kitara Marie Misamu toza nga mama Esther na za na tiko penza o lobi kitara Marie Misamu ezepa na o yani Sœur Eunice zala no kimia problème ezate toza na nzambe ya za na bonganga asali promotion na ye ya bonganga na ye asala ba news na ye a escroquer bana nzambe na batu o balanda bonganga en tout cas na ne batane kopol pe na machai mote na landela na sala suivi ya makambo mamare na bunda nanga na ndenge ya na ndenga sima na bunda nanga so ata ba pasteur o balekaka na loba na pese exemple ya pasteur mo bo alekaka soki prophète ndenga mi bengaka abenganga soki colonel so no zo basu na Brazzaville asengaka aide mo bo uta ko sente basketeuse mo mwasi na siliki so ndenya balongolisi bazemi asengi aide na euti na poto mutabenginga na a partir ya Brazzaville alobi na ngai na bambongo na pesa ko ya boye na boye olandela nga na longola ota pesa e aya kozwa mbongo na maboko na nga ye utazoba na nga bima meste o sa trouble tenga bia problème nini muto osala makamune osa ba sentiment na ya tanga komona na ndenge na ye abebisa réputation ya mama Marie na ndenge na ye asala ba besi na ye na kene wapi ayape akoma na ndaku to remeta ye enveloppe na maboko na nga mama Esther abandai koloba mabe na mama Marie afanda pena na plateau ti émission donc ce que so na zalaki na posa ya na simba e bien na kole to na loba nene nga na sana nga donc na landela na ngai ce qu'on a mona na nga nonsense ya sa sala musana ke biso to tikali ka nde na loba ke ta na okanga misu na nga muntu akozala te mutakozala te mama Eunice zana kimia ta na mwana muke azui cher de poula comme oyemba na nzembo longa na ba distraction na yaya. C'est la question pour maman Esther pour que tous on la Sandra, tous s'appelle Sandra depuis na mona biso bébé Misamu. Alors maman Esther, les automoni chanson moko Rit Misamu nango. En tout cas, ils ont gisi biso pena na album ya maman ya Kala Misamu. Encore une chanson au yembela biso lisusu na sorti na yo et pas wapi 10e anniversaire ya maman Ezalaki na Notre-Dame et je crois bien na cathédrale kuna na Gombe. Chanson moko na ndeko mo déranger ki nga pona ngwa bi mais maman Esther Nzembo yo aoki posa produit yo par rapport à loyembo yombaki
ya yo te daki ya maman Marie et daki nanu a cachette ne bimakite. Voilà. Bon, pona olobi nanu nzembo nzembo ona yemba ki na saki acapella oya imba nga ima wa evale abakana vinanga yo mvula na mvula bakake moima lili kolo nanga aya Marie evale abakana vinanga lelo papa yo kufina yo fongola miso yo tala esika yo tikinga na baleki nanga to hérité na fulu héritage akichele na kifazere yo vale abakana vinanga bon nzembo ezaki premier album nanga. Ezaki premier album nanga et si les kaka na ba télévision ezana on a ba chaîne presque nyo surtout na senga ki papa Dona na RTP lokwa ya zala ki yemtazaki mamba azaki chargé mamba ba promotion ya bilo nanga na senga ki ya lukelanga azongisa ngo to sala pe remix nango ezali éducation de masse parce que musique nga na sala éducation de masse par rapport ya statut nanga oyebi ke po na landela te na sala éducation de masse donc un peu ça. Banzembo nanga mingi ma Marie a saelanga arrangement ezaka pe to yemba na kaka luka na omona na de to zala ka toko yemba ma mester toko yemba ti nande to yemba pété na groupe nanga liboso na banda nango eza ba musicien ya Kankokolo ba musicien Kankokolo na pesi mbote bele bazo landanga bi mer to zongela ezaki bana basoda baninga musu basoda bana basoda basi bakola po kala soki sur marazo beta na concert bano ya enlever les rideaux to so bimana bango pe to ke ko beta na ba libanda et ba événement pasteur mukuna mususu pe to bimana seconde vie ba période seconde vie na zaki na frère papi immortel bon yepe abandana nga na musique et après la bande mususu pe immortel aselanga pe papi immortel aselanga ba arrangement. Ok, moi mama la musique pe sous bakisa moi muke bakisela manda mama la musique te pour la ni nze koto ko sa mama Marie pe aidanga vraiment na bossa na te bon pour la chanson oyo ya Rit ya oyo na bébé Rit abimisi ezanze mama Marie yanze mbakala yanze mbakala ezanze mama Marie et ratai kana album et ko album sous po banze musubo yo ka subo yo ki ngo ezanze mo salama na okala mais ba place ndeza saturé surtout nani frère Christian Litasi na pesi mbote ye peda bazaro pota na mama yo mama rabi o efezala habité sur mare ngane mtola za ingénieur comment on ngamte kende bon teleki minute teleki donc omoni so ba mati ti ba yo kana ay moni ezako raté yokani sio kotikala se konase yonde libanga na se ya mokili ofingaka bato bongola motema aya bongola motema erapelenga mama Sophie bateki la paix à son âme nze mwana wana tumbola mama Sophie mingi soka tumbolinga bi tele na makoso ndundu tadinga tela comment il fatigué. Moi ça na banjo yembara okadi soko oyo kaye mama Marie pekisa makoso na yo pekisa ndundu na yo mama Marie en tout cas ezaka famille moro na kobosa na te donc bambote penza ya makasi na batu nyonso to bazolanda biso. Numéro de téléphone na kande na loba na 084 0076 688 084 0076 688 papa nganga ndengo kati katape libela ko benga ngate meyeba ke justice ya Nzambe zali e kolanda yo bebisaka réputation ya bana Nzambe marketing a satane ezala nango kaka ko contredire mama Nzambe et puis ko sala tembe na Nzambe sali mwana bomoi nganga ke sala mwana ya pema ya lokuta. Dans moi mokibongo ngongese pusani nalingana loba lisusu mbote mingi na maman Océane Ketizola bambote mingi siko zali manager en tout cas bambote belé papa Yves mais micro na ye ti lelo azaka la ba micro moni kande to salela na sengi vraiment tia na programme soki mama kamboza ngo sidi olukele ba micro olukele ba micro tindeli au sala bien mbele komi mama Pierrette Bijou merci na prière to sambelara
ngonga nyonso ba comprimé matinal na liara ngo na melango merci na ba conseil na makambo uto le kasoki yote na ebité na zaki choqué merci na consolation merci na prière merci na ndingo zongi singa na komi kitsalanga na kitakaka na sina kitana za raya ko kitana kitina nga mama na ngana loba susu pona sœur Aimé Lubinga olaka kingo lobina ngo ko réagir mama oyo komelinga réponse opesa kingai que ngai mama Esther na yaki et pas frère Patrice kozwa mbongo enveloppe na zoloba o na zoate na kolela na mai na misu na ebisi frère Patrice que sœur famille sœur Marie banyoko linga basalinga boye na memaka Maria na otangi na mwana nga waza mabele nzamba limbisa OK na yaka et pas Patrice apesinga enveloppe na sina zoaka mbongo mama tambo filma batu bazwa mbongo filma ngate Aimé opesanga enveloppe te sœur en Christ lokuta oza kokosela nga makambu ke nga na yaka kozwa enveloppe na kolela otangi kombo ya bato ya yaya on appelle ça respect mingi ya yaya to benga ya enceinte ya sainte ya ebinga na amuke na mama linango ya ba ebinga déjà avant qu'on a kuta na sœur Marie to yebana na bango to zo fréquenter cité Bethel tango ezalaka na Bethel ya papa ezalaka na mukie to zo tondisa na mabondeli mama opesanga mbongo te tika kokoselanga makambu opesaka nga mbongo te sœur Aimé opesanga mbongo te na butu te na moi te na lembisi likambo yango pona bengaki papa Léon Chuza o na pesi mbote na tiki makambo na maboko ne abengisa yo abengisa nga era stress nena banole le so bobi na le ese sili dize koki na telemi munoko nange se fungwami muto akosana na liboma te na mama Marie aya koloba munoko nange se fungwami na telemi siko en force avec force na telemi sœur Aimé okosi opesanga mbongo te niveau ya lokuta no tangi ya set otangi frère Patrice otangi bo approuvenge sika bopesanga mbongo po batyo so bopesa mbongo botanga ba msu bo filma bango na ki impolitesse na bino bobombi caméra cachée bo filma bato. Tokomi na suka vraiment émission na biso mama Sandra Kasongo premier album osalaki tout mona ki ekendaki quand même boitaki mais ekendaki moi ça va tout le moi bien parce que makambo ezaki moi bien alors lelo deuxième album c'est pour quand oyo bandeko bakozela mama Sandra Kasongo bien que makambo eza moi pasi ebité deuxième album pour quand tokozwa et puis chanson Fareza intitulé Nini. Ndenge ka lobi album Alboso na sala ki on a les notes. Nga mama Esther na za na tiko penza o lobi kitara mari misa meze pa na o ah et ani. Serenis zala no kimia problème ezate. Toza na Nzambe yaza na bonganga asali promotion na ye ya bonganga na ye asala ba news na ye a escroquer ba na Nzambe na batu o balanda bonganga. En tout cas, na ne batane kopol pe na machai mote. Na landela na sala suivi ya makambo mama Marie. Na bunda nanga na ndenge ya na ndenga sima na bunda nanga. So ata ba pasteur o balekaka. Na loba na pese exemple ya pasteur mo bo balekaka soki prophète ndenga mi bengaka. Abenga nga soki colonel. So no zo basu na Brazzaville. Asengaka aide mo bo uta ko sente basketeuse mo mwasi na siliki soki ndenge balongolisi bazemie asengi aide na euti na poto mutabenginga na à partir ya Brazzaville. Alobi na ngai na bambongo na pesa ko ya boye na boye olandela nga na longola autant pesa e aya kozwa mbongo na maboko na nga ye utazoba na nga bi mama Esther o sa trouble tenga bi problème nini muto osala makamune osa ba sentiment na ya tanga komona na ndenge na ye abebi sa réputation ya mama Marie na ndenge na ye asala ba besi na ye na kene wapi ayape akoma na ndaku to remeta ye enveloppe na maboko na nga mama Esther mais abandai koloba mabe na mama Marie afanda pena na plateau ti émission donc ce so na zalaki na posa ya na simba e bien na kole to na lobane nga na sana nga donc na landela na ngai ce qu'on a mona na nga nonsense ya sa sala musana ke biso to tikali ka nde na loba ke ta na okanga misu na nga muntu akozala te mama Eunice zana kimia ta na mwana muke azui cher de poula comme oyemba na nzembo longa na ba distraction na yaya. C'est la question pour maman Esther pour que tous la Sandra, tout s'appelle la Sandra depuis na mona biso bébé Misamu. Alors maman Esther, les automoni chanson moko rythme Misamu nango. En tout cas, et zongisi biso pena na album ya maman ya Kala Misamu. Encore une chanson au yembela biso lisusu na sortie na yo et pas wapi 10e anniversaire ya maman Ezalaki na Notre-Dame et je crois bien
na cathédrale kuna na Gombe chanson moko yana ndeko moko déranger ki nga pona ngwa bi mais Mama Esther Nzembo yo aoki posa produit yo par rapport à loyembo yombaki ya yo te daki ya Maman Marie et daki nanu a cachette ne bimaki te voilà. Bon, pona olobi nanu Nzembo Nzembo ona yemba ki saki acapella oya imba nga ima wa vale abakana vinanga yo mvula na mvula bakake moima lili kolo nanga aya Marie vale abakana vinanga lelo papa yo kufina yo fongola miso yo tala esika yo tikinga na baleki nanga to hérité na fulu héritage akichele na kifazere yo vale abakana vi nanga bon Nzembo ezaki premier album nanga ezaki premier album nanga et si les kaka na ba télévision ezana on a ba chaîne presque nyo surtout na senga ki papa Dona na RTP lokwa ya zalaki yemtazaki mamba azaki chargé mamba ba promotion ya bilo nanga na senga ki ya lukelanga azongi sango to sala pe remix nango ezali éducation de masse parce que musique nga na sala éducation de masse par rapport ya statut nanga obi kepo na landela te na sala éducation de masse donc un peu ça Banzembo nanga mingi Mama Marie a selanga arrangement ezaka pe to yemba na kaka luka na omona na de to zala toko yemba Mama Esther toko yemba ti nande to yemba pété groupe nanga liboso na banda nango eza ba musicien ya Kankokolo ba musicien Kankokolo na pesi mbote belé bazo landanga bi mer to zongela ezaki bana basoda baninga musu basoda bana basoda basi bakola po kala soki sur marazo beta na concert to bando ya enlever les rideaux to so bimana bango pe to ke ko beta na ba libanda et ba événement pasteur mukuna mususu pe to bimana seconde vie ba période seconde vie na zaki na frère Papi immortel bon yepe abandana nga na musique et après la bande mususu pe immortel aselanga pe Papi immortel aselanga ba arrangement ok moi na mama la musique pe sous bakisa moi muke abakisela manda mama la musique te pour ni Nzembo koto ko sabo Mama Marie pe aidanga vraiment na bossa na te bon pour la chanson oyo ya rit ya oyo na bébé rit abimisi ezanze Mama Marie Nzembo akala Mama Marie et rata kana album et ko album sous po bande musu boyo ka so boyo ki ngo ezanze mo salama na okala mais ba place ndeza saturé surtout nani frère Christian Litasi na pesi mbote ye peda bazaro pota na Mama Marie o efezala habiter sur mare ngane mtola za ingénieur comment on ngam tekende bon teleki minute teleki donc omoni so ba mati ti ba yo kana ay moni ezako raté yokani sio kotikala se konase yonde libanga na se ya mokili ofingaka bato bongola motema ayaya bongola motema erapelenga Mama Sophie bateki la paix à son âme nze mwana wana tumbola Mama Sophie mingi soka tumbolinga bi tele na makoso ndundu tadinga tela cowboy fatigué Mama so na banjo yemba kaka okadi soko oyo kaye Mama Marie pekisa makoso na yo pekisa ndundu na yo Mama Marie en tout cas ezaka famille moko na kobosa na te donc bambote penza ya makasi na batu nyonso to bazolanda biso numéro de téléphone na kande na loba na 084 0076 688 084 0076 688 papa nganga ndengo kati kata pe libela ko benga ngate meyebake justice ya Nzambe ezali ekolanda yo bebisaka réputation ya bana Nzambe marketing asatana ezala nango kaka ko contredire mamba Nzambe et puis kosala tembe na Nzambe asali mwana bomoi nganga kesala mwana ya pema ya lokuta dans moi moke bongo ngongese pusani nalinga na loba lisusu mbote mingi na Maman Océane Ketizola bambote mingi siko zali manager en tout cas bambote belé papa Yves mais micro na ye
ti lelo azaka la ba micro moni kande to salela na sengi vraiment tia na programme soki mwa makambo za ngo esili olukele ba micro olukele ba micro tindeli e o sala bien mbele komi mama Pierrette Bijou merci na prière to sambelara ngonga nyonso ba comprimé matinal na liara ngo na melango merci na ba conseil na makambo uti oleka soki yote na ebité na zaki choqué merci na consolation merci na prière merci na ndingo zongi singa na komi kitsalanga na kitakaka na sina kitana za raya ko kitana kitina nga mama na ngana loba susu pona sœur Aimé Lubinga olaka kingo lobi nango ko réagir mama oyo komelinga réponse opesa kingai que ngai mama Esther na yaki et pas frère Patrice kozwa mbongo enveloppe na zoloba o na zoate na kolela na mai na misu na ebisi frère Patrice que sœur famille sœur Marie banyoko linga basalinga boye na memaka Maria na otangi na mwana nga waza mabele nzamba limbisa OK na yaka et pas Patrice apesinga enveloppe na sina zoaka mbongo mama tambo filma bato bazwa mbongo filma ngate Aimé opesanga enveloppe te sœur en Christ lokuta oza kokosela nga makambu ke nga na yaka kozwa enveloppe na kolela otangi kombo ya bato ya yaya on pesa respect mingi ya yaya to benga ya enceinte ya enceinte ayebinga na amuke na mama linango ya ba yebinga déjà avant qu'on a kuta na sœur Marie to yebana na bango to zo fréquenter cité Bethel tango ezalaka na Bethel ya papa ezalaka na mukie to zo tondisa na mabondeli mama opesanga mbongo te tika kokoselanga makambu opesaka nga mbongo te sœur Aimé opesanga mbongo te na butu te na moi te na lembisi likambo ngo pona bengaki papa Léon Chuza o na pesi mbote na tiki makambo na maboko ne abengisa yo abengisa nga era stress nena banole le so bobi no le ese sili dize koki na telemi munoko nange se fungwami muto akosana na liboma te na mama Marie aya koloba munoko nange se fungwami na telemi siko en force avec force na telemi sœur Aimé okosi opesanga mbongo te niveau ya lokuta no tangi ya set otangi frère Patrice otangi bo approuver sika bo pesa nga mbongo po batio so bo pesa mbongo botanga ba msu bo filma bango na ki impolitesse na bino bo bombi caméra cachée bo filma bato. Merci beaucoup mon maître to komi na suka vraiment émission na biso mama Sandra Kasongo premier album au Salaki tout mon qui kindaki quand même mais boitaki mais kindaki moi ça va tout le moi bien parce que makamanga daki moi bien alors lelo deuxième album, c'est pour quand au Bandeko Barosela, Maman Sandra Kasongo, bien que ma grand-mère m'a passé. Et deuxième album, pour quand on reçoit, et puis chanson Fareza intitulée Nini. N'engagons lobby album Alboso. Na sala qui on a les Nox Production, il y a tonton Gauthier Mascotte, on a fait Simboté depuis à Londres. Après, on a eu ça la single, il y a mis des single, au ça qui a Kazarema, le prophète Blaise Manzambi, la maman Lise Manzambi, après c'est bon beauté. Oui. Donc, on a dans le studio, on a préparé troisième album nanga par la grâce de Dieu. Naza un producteur té et les autres bunda kaka, ne do senga bana Nzambe nyonso, ba o Nzamba ko tia ba cœur ba soutenir biso. Grâce ezali, voix ezali, on a les atouts, mais ils ont senga, bateau, bako booster biso, bako tindika biso, liboso. Vraiment, on a aussi 5 titres, chanson phare ezali, Vutula Matondo. Zongisa Matondo, pas Nzambe. Vutula Matondo, zoti na suka mbote, et puis moi numéro de téléphone, et puis na suka succès biso na Vutula Matondo. On va pas se séparer comme ça, au salon bien. Et bébé, Missa Mouza, Zalana Bisso Awa, aussi si la tigre au micro. Na pesi bambote mingi na bana Nzambe nyonso ba soutenir biso. Na pesi mbote na pasteur Bishop Maf Matwidi, na pesi mbote na apôtre Neversifaya et na remercier sous maman Esther Lusamba, azala toujours wana Nzamba pambola pesi bo moyemulai maman Esther. Na pesi mbote na mpangi na munu ya munu ya bwala tonton Willy Musheni koda mboka na pesi bambote belé muke mpangi nange muke mpangi nange tonton Willy Musheni ya Willy Musheni koda mboka muke mpangi nange donc betu ke na besoin nange nge talga bampangi nange bakena kubokila nge bakena kutuba ete nge kuiza
Donc voilà, bambote belé, nzamba pe so vi moulayi les susu, na pe si bambote belé na ba musicien na ngai ya groupe na ngai le 11 étoiles, nzambe a pambola bango mingi. Toza na besoin na bino, bo soutenir biso na vision o nzamba pe si. Vision ezaka na provision nango, nzamba pe saka provision aleka na nzela ya batu. Alekandela batu soki nzamba tie bino à cœur, numéro na biso ezali 082 33 57 783 082 33 57 783 na pesi mbote na papa Pedro Kosi na Allemagne. Nzambe apambola ye mingi et soki bozwi ngate boku sope na numéro ya mama Esther. Soki bozwi mama Esther boku so na bino ngambala mo parce que yenda za manager na biso ya munene. Donc voilà, merci beaucoup. Matondo ya kwa Yesu ya matondo ya kwa Yesu abetu vutula matondo kwa Nzambe wo ya kwa Yesu abenu vutula matondo kwa Nzambe wo ya matondo ya kwa Yesu Samuel tanda vutula matondo kwa Nzambe wo ya kwa Yesu ya wili musheni vutula matondo kwa Nzambe wo ya kwa Yesu o matondo ya kwa mfumwe ya matondo ya kwa Yesu ya doto zolo bato zongisa matondo pa na Nzambe. Bato belé bazaki na makoki bazaki na volonté ya kokota 2026 bakoti yango te tant musu bazangaki mbongo te azangaki mbongo somba kisite mais Nzambe na sélection na ye a sélectionné yete a sélectionné ngana yo to mona mbula sika yango na lobi to zongisa matondo pa na Nzambe to pesa Nzambe wana merci pesa Nzambe merci ata pona bana pesa yo mingi ba omata bangomba ba oluka mabota ba ozwango te tant musu asumuka te atikala pe kolongola zemite na vie na ye mais bana ba pesa meli ete mais yo tant musu sala ba mabe mingi bana ba pesa mela yo basi musu baza kitoko mabale pesa meli bango te mais yo Nzamba pesi yo libala eza sujet ko loba nango Nzambe merci oza musala Nzambe musu ministère abanda suka na nzela mais yo soko zo ko beza par la grâce de Dieu pesa Nzambe wana merci zongisela ye matondo yango tolobi vutula matondo kwa Nzambi to zongisa matondo pa na Nzambe. Bonsoir bela na biso na ba TV na ba TikTok na ba nini bela na biso kaka tozali partout. Vous appelez numéro à Maman Esther. La kisaki ngai banzembo banini. Na papa ya saison. Ta on a kuna bébé kama bi maman. Merci beaucoup.